Mais tant que yo fongoli bakoli na absence ya batwana nyonso coquette. Te ozala nini? Papa Masumu na bokenda pa ne soki muta kufi. Bokenda ka papa Masumu soki mutu moko aza na problème. Que soki mutu moko kufi ne bino boye papa Masumu te papa Masumu voit ceci voit cela. Mais pourquoi soki batindi badon? Boya kana papa Masumu te. Ba sombeli mutu téléphone, au moins que téléphone eza ya qualité. Yo ko sombeli téléphone a na Kinshasa. Il y a pris assez pour que ne repesse mutu wana. Eza ki muyibi, eza ko escroquerie. Parce que mutu atindi biloko wana na poto. Mutu atindi biloko wana na poto. Oyebi musani na salaka. Oyebi vinini oya mtomosa dali di kamba zo ba ke colline eza ki déjà ya kofungola. Parce que azo ki da biloko. Biloko eza na 4. Donc colis eza ki déjà ya kofungola. Coquette aux yeux colis ça fait 2 ans, 2 mois plus tôt na maboko na yo. Robenga ba bengi yo opesa ba grâce à lukuta. Mbala. Soki lelo la dame là oya tindaki ba colis na Kinshasa pas coquette. O lelo coquette a réalisé yango te a kopesa pa bandeko. Coquette a risqué na malade ya AVC coquette auto lo baboye babokele malade en PC coquette lelo vina eza en danger to ebite si par rapport ya biloko o batindaki biso pe bay auto zolanda biso ba comédien musupe to mela batu bambongo to lia ba biloko batu y compris na ba journaliste batindeli 200 pesa mutu bosane mission yo 4 pesa 100 pour éviter mutu wana ko benga te tozo mi boma biso na biso monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température. Merci beaucoup très chers internautes et bienvenue dans votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV Otolobaka vitesse wapi na ndenga mukete na bité baté belé balinga kerité ibula muya ka solo après job poster ezala rande yé. Merci beaucoup à mon vieux Vosti depuis les États-Unis pourquoi pas mbuta mwini bakoko ya lunda. Merci beaucoup son achebo ezala ka driche à motomètre bebazi beba chafo mona ngo pourquoi pas les padres Blaise les padres depuis les États-Unis. Je dis merci beaucoup à Sandro Angata, maman na Petit Brown Junior et Broly dit à match. Pourquoi pas mon président Bruno Loubi Kambonga propre. Merci beaucoup aussi à 3L Magique, Lotis Longi Lufakenda, Yarosian la Taylor. En tout cas, on a vu que Batouaza tellement belé balanda kerité Iboula. Avant de compter vraiment la détente, on a 6 jeunes habits à Mokola Lelo. En tout cas, transfert mobile au maman Rosette à Sali, bande cognon sur Bazomi en Allemagne, na Mboka plutôt Bazomi dans la ville, il y a Hambourg, on a 80 km. Sur l'ingoti na Mbongo na Kinshasa, on a transfert mobile au Toza Rosala. Au Beni pour la Rosunga bande conatan ya Corona. Transfert mobile au Beni Maman Rosette na place Oyo Zali soko ngoti na mbongo na Kinshasa au Beni Maman Rosette akoya tina ndaku na yo azumbongo soko tembongo na 12h30 ndeko na 12h40 azu yango na Kinshasa justement na Kitambo soko ngo benga Maman Rosette bengi na 017 24 22 90 52 017 24 22 90 52 ou bien au benye na 015 21 78 063 29 wana kozwa bongo Maman Rosette la fleur d'ambo soko lingoti na mbongo pa ya ndekono parce que babike na bagence kuna bo sala ka milongo trop Maman Rosette alingi kosunga soki héritier ibula lelo aza na plateau awa parce que makambo ezali Junior Kose makambo ezali comme si depuis quelque part makambo eza ya ndenga mukete papa filo mo pepe makambo eza ya ndenga mukete lelo to meka mpe ko beta lisolo ya coquette auto mona ke ekangama ki to penser na biso ke ko leka nango mais to moni ero s'aggraver kaka banani balingi baboma coquette banani balingi babebisa vie ya ba femme veuve ba comédien nini balingi ba déstabiliser vie à coquette
Coquette entre vie ou la mort. Coquette a risqué na malade. Il y a AVC. Coquette auto lo baboye. Babo qu'elle est malade en PC. Toyebite jalousie et outi wapi. Ba guerre au bazanango et outi wapi. Coquette so rolandanga so rolande mission lelo. Tosawana au milieu du village, au moningai na tombol sarabat maboko na bosolo na musique, au liambonga batu, au salaboye, na retourna coquette ba question lelo. Toko bengaye sora koyamba biso to poser ba question à expliquer biso ba vérité favorable par rapport à makambo ya ba mama veuve. Parce que ezo sala kitoko côté parce que kota la moi si ya de fait sans souci azana 4 kota la moi si ya pululu azana 4 kota la moi si ya dadi di kambala azana 4 parce que bate belé ba prometteur ba ko sunga moi si wana dadi di kambala soki lelo la dame là oya tindaki ba kolina Kinshasa pas coquette. Oh lelo coquette a réalisé yango te a kopesa pa bandeko. Bandeko o ba dessiner ki ba pesa bango ba koli wana. Est-ce que ba comédien soki likambo eza na ndako na bino il faut motili mobimba eyeba bobimisa ngo na vidéo pona ko sali personnalité ya mutu to pona ko détruire pona ko nuire vie ya mutu to kende to zonga. Coquette, le lovinae est en danger. Tu habites aussi par rapport à biloko au batindaki. Bisope bay otozolana. Bisoba comédie musupe to mela batu bambong. To lia ba biloko batu y compris na ba journaliste. Batindelo 200 pesa mutu bosane mission yo 4 pc 100. Po ebite mutu wana ko benga te. Tozo mi boma biso na biso. Mutu azotina mbongo wana za malien te. Mutu azotinda mbongo wana za sénégalais te. Mutu azotinda mbongo wana to mutu asali ba koli wana. Aza millionnaire te. Il fait ça pour na ko aider pour na ko sunga. Bilamba wana pa kende ko somba yango nyonso ya sikate. Eza biloko akanyisi kangisa sombi kanyisi pour tindela bande ko penser pour na ba maman veuve. Coquette ozu ba koli ça fait 2 ans, 2 mois plus tôt na maboko na yo. Robenga ba bengi yo. Ozopesa ba adresse à Lukuta. Ozopesa ba adresse mobo eza favorable to obat bako mona ote. Mais siko lelo batu bakom ba maman na bakomi ko sala ba conférence de presse. Pona ko loba ke mbongo na bango to biloko na bango bazwa te. Koko bi côté la oloba kolina et plutôt moi ça dit kamba loba ke kolina déjà ya ko fungola. Parce qu'il y a ceux qui ont biloko. Biloko est 4. Donc, colis est déjà au fongola. Pourquoi sorti maman na loba ke biloko est 4 coquette bilama moko ya malam pona yozo yango. Mais pourquoi pas ko benga ka ndeko wana bise ke no te fanda awa na benga mama wana na expliquer ke yoka makambo mama na loba ki na voice. Te yoka makambo mama alobi pona biloko eza na colis oyo. Na longola oyangai okotikala na pesa. C'est simple. Mais tant que yo fongoli ba koli na absence ya bato wana nyonso coquette. Te ozala nini? Bato ba okena ba penser nini? Bato ba okena na ba penser nini? Si aujourd'hui notre vie ba vie na biso ezoko beba pona ba biloko moko ya mabe pona ba makambo moko ezanga mutu na makolo. Ba sakana kana basi ya veuve. On a dit comédie moko est-ce que moi si ya nani ya Chiko Pulula za veuve balaite alliance wap. Est-ce que moi si ya nani ya Dadi di Kambala za veuve oh. Mais moi si nous sommes koufeli mobile que ça soit balaite back tazaka mama moi si veuve. A koufeli mobile pour pas bengo veuve faut za nani. Faut za la ka marier non entre parenthèses entre guillemets to solo la yango quand même. Exactement que non to pas ko la vérité maquillage. Surtout que coquette a mal fait. Il faut tout le battre coquette au salima B. Bongisa boye, sala boye, zongisa boye. C'est pas du tout to côté les coquette. Moi je soutiens coquette. Non, coquette sur salima B. Il faut qu'on reproche coquette que à la prochaine occasion sur batinde lo bakoli, il faut voir la transparence. Il faut transparence ezala. Tozo bo ma vie na biso moko kana biloko mike mutatinde lo na poto ya mutentel.
yo fongoli kolo zuma de body o memeli ndam ezala raté, ça n'est pas de sens. Ba sombeli mutu téléphone, au moins que téléphone eza qualité, yo ko sombeli téléphone a na Kinshasa, ya pris assez pour que ne kopesa mutu wana. Eza ki muyibi, eza ko escroquerie. Parce que mutu atindi biloko wana na poto. Mutu atindi biloko wana na poto. Oyebi musani na salaka. Oyebi vinini oye menaka. Bande kona biso bana ba poto wana pe ba kembaka. Na misala basala na kayu emsunga no to na mbetu. To lali me oluka ndeko na tindelo code. Le monsieur là to maman wana bimaka 5h 4h ake kayu. Azonga ndako na emsu 22h 23h. Pas sala pas luka a. Na poto mane ko ya raté. Mbongo ko ya likolo te po muto zo biloko wana chango na mai. Afuti mbongo. Mais si vous biso lelo batinde le boy bokomi ko sakana basi ya ba veve surtout moi si ya papa sans souci ça c'est vraiment horrible et ça la passe c'est horrible ça fait très mal et ça qui to côté la basi wana surtout moi si ya Chiko Pululu koko bikoteli baza basi o lelo ezaki non so di mbongo ezaki basi ofoko tcha bango bazala l'aise basi ya papa sans souci basi ba dali dikambala lelisa batu ba image ya ko leka boko mona ba lelisa batu mais batu belé baloba ku to ko sangisa 10 euros basala mwani ni organisation pour basombela bana dali dikambala lopango. Moi j'ai des gens au ba promettant au ba loba mais ce que zala ete ba pese charge n'ata pas comédien moko mais lingo zala nini que bozolo bakeno via ba comédie ba bombate bino na bolinganité bino na bo se faire exposer bino na bozo tekana bino na bozana bolingote boyokaniza te to beta o 12 to bimisa oyo c'est pas ça coquette azande ko na bino coquette lelo vinaye eza en danger azan hôpital kaka na ba dire oyo na moto o ba mama oyo ba mama vevi ba oloba makambo bazoloba na télévision est-ce que bozo penser que no via coquette cause appelle na ba problème eza ba makambo mo il faut ko luka pe basali na nzambe bazala wana lelo makamuso ezoleka na moyibo na butu to ebité na nenga spiritualité to ebité aza mwana batu aza na papa na aza na mama aza na bandeko na lelo aza na hôpital azobela mais na ba télévision comme ya coquette mais tant que vous êtes des comédiens qu'est-ce que vous pouvez faire pour laver l'image? Appelez ces mamans-là pour faire des sabango. Boyebi sabango te maman bozala mutema kokita. Boyebi bien ndako place coquette afandaka. Boyebi et place coquette afandaka. Ezana mutu moko tazani koyeba ndako coquette. Boyebi très bien place coquette afandaka. Mutu moko bima porter garant accueilli bien bosoli na papa masumba benyi coquette bafandise basololi. Soti biloko wana ezali aya na yango. Kaka ndenge ezali aya nango ezala ya kofongola ezala ya ndambu aya na yango bameka kofandisa ba mama wana ezeloko mwasi sans souci bimiseli mbongo te ezeloko mwasi ya pululu koko bikotela bimiseli mbongo te eza mbongo ya mwasi dadi dikambala bimiseli mbongo te eza mbongo ya mutu o aza na pota sombi biloko ne pona kosunga bino ndengo ba peseli yo ndimaka loba nzambe merci ozui peut-être wana ndeko na pota tikala otinde na kolite mais maman a raisonné bino po na ba artiste wana o ba kufande bande ko sepelisa bango bande ko longola bango ba stress ça n'est pas dit ba salon pona mwasi ya pululu pona koko te ba salon pona pululu ba salon pona papa sans souci ba salon pona dadi dikambala ezo sala passe pe mawa ba tu mituna bango komi erofanda kimia te muto apesi na gauche bobi droite yebate mais sur eloko wana komi na miso batute eloko wana so komi na miso batute yo lobani eloko wana so komi na miso batute yo lobani eloko wana so koti e komi na miso batute est-ce que yé afanda kimia alobate abimisa message te mais tellement eloko wana komité elle a droit de réclamer, elle a droit de déclarer parce que eloko ya sala sali prière abinzambe lisungi nanga na tindeli bandeko yango to sala ka bolamu to ebite mama na soka sambelaka
soki mpe asambelaka te abi te action de grâce na ngai yango nasali mpo nzambe abatelinga na bakorona oyo bato ebele bakufi na mene eloko bapesa nzambe te nazwa don oyo ya bilamba ya biloko soki abandaki kosambela te nzambe abikisi ye na bapandemi oyo nyonso abi nazwi kado na ngai to nazwi bakoli na ngai oyo nakangisi mpo na kosala action de grâce mpo na kosala action de grâce epai ya nzambe natindela bandeko oyo bazwa mais sikoyo yo biloko wana okomisi te bato ebele baoloba te kokata na erreur te kokata mais biloko wana etraîné pendant 2 mois pendant 2 mois boza na association ya baartiste et comédien so bomoni te moninga na bino asalaki mabe pourquoi pas bokende koyebisa papa Masumu biloko wana ye na kombo ya baartiste kokete mpe soko ozalaki ouvert ongozo biloko wana oye nango na ANTPC omoni papa Masumu oyebise ke papa tala basali don na biloko oyo topesa ba femme veuve ya baartiste oyo bazalaki ciblé bobengi mpe bango mais komaka papa Masumu wana bokendaka pane soki moto akufi bokendaka pa papa Masumu soki moto moko aza na problème que soki moto moko akufi ne bino boye pa papa Masumu te papa Masumu voit ceci voit cela mais pourquoi soki batindi badon boyaka na papa Masumu te abenga basi ya baartiste na po bazwa biloko na bango mais bino bapesi eloko mais yo moningo osakapare ozwi biloko tala bandeko tosunganaka omoni bato batindaka babiloko na répéter yango baza ba malien te baza ba camerounais te baza ba congolais baokaka passe na motema na bandeko na biso nos artistes baokufa pauvre baosomba bamapangu te eya suite ya bamamba ba gouvernement mais sikosongo bandeko oyo baza libanda ya mboka na pasi atali suki ntomina atali shiko pululu ndenge balongola bango ba stress habite na sala don coquette oza na berere eza ya makasi même si tu es malade ma soeur sasa soko oza malade ndeko na ngai zwa biloko wana benga ta papa Masumu benga ta bandeko bozala na bango ensemble benga ta x bien y yebise ndeko yozwa biloko sunganga ndenge état de santé na ngai bien te benga maman tel yo lobi kotinda leki na yo babenga leki no ba adresse fixe ezoyebana tozwi biloko wana kaboli bandeko na yo olingo bomaka relation mpona bilamba poto bolingo bomaka relation mpona mbongo oboma relation lobi lobi ozala na posa biloko te ndeko atindi biloko wana asali yango parce que aza na confiance na yo na ndenge bosololaka c'est pour cela asali yango et puis c'est un projet bon sera na vision salata ONG ou bien sera na vision ya recréer loko mo pona ko soutenir ba femme veuve et puis ba femme veuve nini ya ba artiste et comédien c'est pour votre intérêt aujourd'hui yo posa maman ozala maman kokola okobala zongisela baninga ya sincère zongisela bango sincère oyo ba zongisela yo mais comment lignité pour lobby qui mukolo na yo pe ba zongisela sincère mais bolika qui mutema mabe aza mama oyo asali yango volontairement ati kozwa biloko na tindango na famille na to na belle famille tanga tindango pa ba artiste alors be kombone tanga mate mais so lelo kombone komi ko tanga mabate be bazo condamner mama wana pourquoi ça la bémission mais bandeko nanga muta bimisi mbongo na ye afuti mai po biloko ne koma na Kinshasa bolobi te na droit koloba te ata kutwango aza na droit koloba biloko sere komati apesa ti ba mama wana 2 mois au fond na biloko abat. Et puis aujourd'hui tu dis que je suis malade. Babote les malades à pesezo banate banani babouati. Banani balobati, banani basalati. Ce qu'on a nyonso wana, biso tozo mona ngote. Na nyonso wana, biso tozo ndima yango te. Tolinto condamner kaka mama wana. To condamner pe coquette. Na acte o salati. Eh ba yo chudi. To comprendre. Ce qui te lobi mabe. Bandeko ba olande mission obo benga coquette. Na bengi coquette na ozwa été, aoyamba téléphone té. Pona ngana sa mission en direct. To yo ka to poser ba question malgré annoncer lobi ta la conférence de presse. Papa to luka base na ba via batuté.
Il ne faut pas chercher des buzz dans la vie humaine, non. Il ne faut pas chercher des buzz pour ne pas eux la réalité, eux du vrai, ils ont même un cadre buzz. Ils ont même un sala combo. Ils ont même un nini. Aïe, Jigel Fiele, Jidoboy. Ils ont même un bilo eux dans le domaine, ils ont même un buzz, non. Tout le buzz na maramususu. Na vie à batute, ne loko batindeli batute. Pour na salir ba personnalité à batute, ba sakanaka na basi ya ba weite. Et puis ba liwo mususu ba artiste na ba kufela ngai na yo toyebite. Nenga bandolinga mwasi nenga na toyebite, mais bato ya sekisa na poto. O ba kota bango na mutema. Akanisi biloko atindeza kana coquette te. Les gens qui ont belé batindé la bombe babiloka pour na ba femme ba artiste wana na ba mbongo balia to na ba tebe batindé la bombe mbongo ton pulu la kufati pesa moi ça coco balia pesa moi si moi si dali di kambala balia pesa moi ça papa sans souci balia mais ce dit lelo ko zo zonga lelo ko eli coquette ko beta maboko te mais yo pe tala kati na yo. Au lieu de $20 à mouton, au lieu de $50 à mouton, batinde là yo. Mais ça a été que coquette, pour coquette à sali à mounene. Non. To benga ye. Bandeko basola bien à coquette, bo benga coquette. Bo bisa bimisa biloko wana. Et ko coûter vie à coquette te. Coquette, tu peux pas salir ta vie pour ces vêtements. Pour nos biloko batindi. Non. C'est pas normal ko salir vie na yo. Toza moi si. Ba image auto salaka na YouTube etikalaka. Moi na yo ko ya lelo ba ko finga ba bia mama no muibi. O tembe kota na chaîne bo etala ta bando finga mama no muibi. C'est pas normal. Ba casier judiciaire na biso ko be baraté. Personnalité ba sombara yango te coquette. Oza muto sekisaka bato, oza muto sepelisaka bato. Na TV bato batala ko ba sepelaka na coquette. Benga bandeko oyo oh Monique baza doué benga bango pesa bango biloko ba benga ba maman na ba pesa bango poto za na kimia to boyi le problème oza mwana mwasi oza na carrière moulai confiance oyo maman na pesio o monte ke e baby si maman jeune yo e baby si jeune yo o suka jeune e baby et à qui to côté donc merci beaucoup très cher internet, c'était là votre humble serviteur Héritier Ibula, moi Nantsuka na bango nyonso. Je dis merci na bandeko nyonso balinga Héritier Ibula. Je dis merci à maman Rosette et la fleur d'Ambour. Je dis encore merci à Drisha Motomètre Bebazibé Bachafouin Omonayango. Je dis encore merci à Mbutamouni Bakoko Yalunda, pourquoi pas à mon vieux Voski depuis les États-Unis. Je dis encore merci à le padre de les États-Unis Blaise na Pesio Mbote, pourquoi pas Mesmi Benazo. Mon thème, il y a maman Eliane Benazo, en tout cas, na Pesio Mbote. Je dis merci à Junior Kose. Je dis merci beaucoup à Sandra Ranga, ta maman, la petit bon Junior, et Broli Dizamatch, mon président Bruno Loubi Kambonga propre. Merci beaucoup na Julia Florida, mon thème, et Julia Florida, maman Agency. Je dis merci beaucoup na Elvis Pocho, na caméra et puis une assistance Moussa Zana pour nous contrôler dans ma caméra. Je dis merci à Hervé Bossi Tampene. Merci beaucoup à Dali Iboula, maman Mokondi. Merci beaucoup à Bandekonyo Sobagolandanga partout dans le monde entier. On est ensemble. Je ne suis pas venu pour taquiner des comédiens. Pour faire l'analyse, pour faire comprendre les comédiens. Tout ça, la kabolamu, pour bolamu wana ezongaka na bavi na biso nzambe akopambola biso. Tomonani soki nzambe azongi nanu te plaît. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température